Bandi Yersil rencontre mbote mingi bisika boza banda kuna bino na pesi bino mbote Yersil rencontre yo aye vrai chéri moi ça pembe moi ça kitoko obolingaka Yersil rencontre yo aye lisusu pe net kaka ezalaka na zalaka toujours na pesi bino mbote mingi balandi na ngai obolinga ngai Yersil rencontre yo aye lisusu pe aye azalaka kaka toujours vrai chéri moi ça pembe moi ça mayele moi ça se rebalia aux toujours à recevoir yote moi c'est kitoko makasi le quoi la maman Inansio monter ma papa Serge Lutumba neti maman Yersil rencontre azali na pesi bino mbote mingi bisiko bozalanda kuna bino bande Yersil rencontre na moni ba commentaire na bino na moni ba kamera bino mingi obatindela nga ba suggestion ba conseil en tout cas na lela bino mabe Yersil rencontre allez la bino ya danger talara bino bozo soutenir l'émission bozo soutenir nga na ba conseil na ba prière en tout cas Yersil rencontre allez la bino balandi Yersil rencontre lelo na memeli bino nini na memeli bino pe nani pesa nini na minute on n'a pas donné Monique aza maman a confirmé la reine du leader ba maman ce que dans la Luanda te c'est ce que pas donné Monique te c'est que na Luanda te il faut ça na kati ya Luanda faut mona donné Monique dit Yersil Pwilu a pas donné Monique na minute oyo balando Yersil rencontre na pas donné Monique poto solo solo ninge zalaka on a rencontré kabino on a solo kana bino o sala kabino kitoko pe elengi na bakati banda kuna bino pona kota kana kati banda kuna bino na ba site bino partout boza Yersil rencontre à kota rapport a bete la bino masolo o sala kabino kitoko pe elengi yango lelo na ngo pas donné Monique mais balando Yersil rencontre et petit biso pasi makasi pote donné Monique na ko kuta aza éprouvé dona Monique akufeli moko oyo aye oya mninga na ya motema moye aleka na TV ezalité balande Yersil rencontre alobi mama Yersil na kokoka te mwana nga koleka po o akufa daki cher mine ponanga azaki muninga oyo zaki ne tous les temps de tous les jours yango wana atiki biso bingai moko na kokoka te yango na tindi gérant nga po o akufa ki kati na akufe pa nga azaki cher mine mama Yersil rencontre yango na tindi gérant ngai alobi mama Yersil nga na kokoka te po o akufi ataki cher mine pa ngai yango na tindi gérant nga ayo ko se présenter pomba la simande boko mona dona Monique moko a live boko mona kolo esika maman Monique obo kaka na sango ndoko mona mbala sima po lelo atindeli biso gérant na ye na bengi biso bo s'abonner na site na biso na YouTube bobeti Lutumba Serge boko mona ye moko le visionnaire mwana moke mukolo boko sepia na ye Lutumba Serge obeti ko mona na YouTube nzamba ba papa motema mama Inansio ya motema papa motema ya Nancy Inansio molonga na ye yango wana na pesi mbote mingi na papa na biso gérant mbote mingi mama Yersil papa kombo pe nani ovandi pe wapi ngai kombo la ngai Evanyo Kindombi ngai ndi nazali gérant principal ya Dona Monica awa na snack bar Monique ngana Monique o bat ba yebi mingi mama Monique wabengaka mama social mama oya sangisi bato mama oya salaka bato mama oyo place o babenga ngo passage obligé donc soki o leki na o leki mais okwei kat na nganda ote donc oyebi Luanda te yango na leki na ngo koloba merci balande so Yersil rencontre boyoki komba gérant pesibiso azali papa o azali gérant na kati nganda Monique na passage obligé ezali peut passage obligé pour dona Monique azali mama moko dona ezali komba lokumu ezali lokola mama ezali lokola tantine ezali ba kombo o lokumu na portugais wa benga dona bande so Yersil pote mama Monique azali mama o azali motema malamu lokola mama Inansio motema ya papa Dino azali motema malamu lokola mama Bibita Ntiona azali motema malamu lokola mama Vicky mutema El Ozana mama Mado Bikembo azali lokola mama Bikembo yango mama Mado azali lokola mama Mado azali lokola mama Monique mutema malamu mama o asengisaka bana soko ye na Luanda omoni dona Monique te seko suka ki na province na Makela okoma ki na Luanda te alandinyo so Yersil rencontre biembo bindenge zalaka avant ma émission na ngana kumisaka nzambe la ngai oyo apesinga souffle de vie o a permettre sungai na bino loto mona na émission na bino obolinga ka moko Yersil rencontre nzambe la nga apamboli ngai na pesi mbote na kumisi nzambe la ngai
na ndenga siko batela biso na mokolo lelo ndenge ezala banda irsi rencontre na travail kangai moko te nazali collaboration na collaboration bande ko na ngai o bazali musika na mikili ya poto lokola papa Pierre Diavanga papa Pierre azali papa moko a soutenir biso mingi aptile la zalika ko continuer ko soutenir biso papa Pierre na pesi mbote siko zali tika te nzambe na ngai amona yo tika te nzambe na ngai prophète konde église liloba apambola libota na yo apambola musala na yo apambola makamuna yo nyonso tout papa bisiko zali na pesi ba gros bisous petite na yo irsil rencontre aller la yo mabe na tiki na bosanité babi ndengeni atangi papa Pierre atangi biso te bibi tantioni na bosani binote mama bino ndemi malanga mama nanga na mwana kabozo pesa nga ba conseil bozo komelanga mama bibi tantsoni na pesi yo mbote mingi bibi tantsoni siko zali mama Madobi Kembo na pesi yo mbote motema papa Vicky El Ozana na bosa binote papa bo continuer ko soutenir mwana bino bo continuer ko soutenir ba prière na ba conseil na makambo bele bo soutenir petite na bino o la sali mwana na bino na bosa ni binote papa mama Madobi Kembo motema papa Vicky na bosa ni yote na pesi yo mbote bibi na mama nazo konika ko pesa mbote po bino ba collaborateur nanga papa Pierre papa Pierre azali papa na biso jamais to ko bosa na papa wana en tout cas papa Pierre nzambe azala na yo kolo journal et ben nzaba pambola bisiko zali apambola suskoleka balandi irsi rencontre na bandi émission na ngai bomoni invité na ngai o azali invité ya dona ataki invité azali gérant ya dona Monique na kati ya Luanda mingi baluka nganda Monique mingi baluka mama Monique moyeba mona mama Monique ezalité mama Monique azali facile pona kozwaye soki penoza mwana Luanda ya solo il faut kutana dona Monique pote azali mama moko asangisaka mama mobokoli o babenga mayamba aza mama moko ayamba ka batu dona Monique bisiko azali en tout cas mama nzambe apambola yo mama azali ko zali invité na ngai ndenge na yebisi bino akufeli o azali et pas naé akufeli oza ki motu et pas naé yango akoki kolekate alobi ke mama irsi na kokokate balanda irsi rencontre mama Monique akufeli camarade oza ki moteme pas naé mama Aminata Bokoti o azaki muninga ya mama Monique muninga na ya tango nyonso muninga na ya ere nyonso tout yango moni mama Monique akoki ko présenter l'émission te po alobi ke irsil rencontre o wana zaki mutu ya minga zaki cher mingi pa na ngai yango na kufeli mama Aminata Bokoti o azaki muninga ya dona Monique o akufi na mboka Portugal bandoka Portugal ba yebi pe mama po mama na biso Aminata avana na Espagne muninga ya mama Monique yango pesa passe Monique alekite pe balandi irsi rencontre mingi bazo tuna to yebi siko programme ya matanga ezali ndenge nini programme ya matanga ya mama Aminata Bokoti ezali samedi koro ezako bima akufaki awate akufaki na lukapa balandi nyonso mama Monique ba camarade nyonso to mama Monique o zaki na mona lisano o bokola kina bango o bobaki mama Aminata Bokoti akufa kina lukapa na minute au corps na ezali awana Luanda eza na morgue baza ko tuna siko programme eza ndenge nini programme ezali samedi bazo enlever le corps bazo bisango na clinique siki ezali ana Luanda bakotia bako déposer corps na ye na Casquel ezali na salle ezali esika kuna balelaka bibembe esika corps ya mama na biso Aminata Bokoti ekozala après bakutsoko ebisi samedi dimanche bakundi et dimanche bakei 12h bakei enterrement bakei kotika corps ya mama na biso mama Aminata Bokoti ozalaki moko ya dona na biso o apesi biso espace o kotourner en tout cas biso équipe technique mobimba na visionnaire na ngai ne ba collaborateur na biso ne ba partenaire na biso toza kolela mama Aminata Bokoti en tout cas mama Aminata que ton âme repose en paix maman to pesi yo penda toza na souci tozo lela elongo na mama Monique nganda Monique na Luanda biso pe toza kolela équipe technique ya Molière Batarado toza kolela mama Aminata Bokoti balandi irsi rencontre ba mama baso kozela toyoki programme matanga to moni invité na biso mama irsi rencontre amisana kobetela biso ba solo na biso ba histoire o esala kabino kitoko pe elengi soki na koti na kati banda kuna bino balandi irsi rencontre lelo na memeli bino lisolo nini balandi irsi rencontre lelo na memeli bino lisolo ba mama na biso oyo babota biso ba mama babota biso ba pesa biso pe pasi lokola mama aboti yo akoki poko tio pe nereur ezalaka nango pe
ezalaka nango pe papa mama botio pe ationere fils mwanga ezalaka makama pe komelaka biso et comme il y a 380 volts et comme il y a biso courant makasi et aka nango pe mama pa botio pe papa botio atio pe nerere courant makasi aussi ngana wana moniki 380 volts balandi yersi rencontre sa memeli bino li solo ezalaki na ndeko na biso moko na kombo ya ezali pasi li solo epesi pasi bandeko na ngai mama papa boy bandeni bozo musave bomo ya bana na bino pote biso toza bana na bino lobi biso to kosunga bino kimobange eyaka soko moni mwana on erreur benga mwana oteya ye naza ko annoncer po epesi pasi na likambo oyo ezalaki na ndeko na biso moko Givenchy azalaki na mwasi na ye azalaki na andeko vivre na mwasi na ye ko vivre so vivre na mwasi na ye nzoka nde na poto mine na mikili ya poto papa Givenchy azalaki na mwasi na ye na poto azalaki marié père de 4 enfants oyebi balandi yersi rencontre boyebi bandeko na biso poto sope baye awa bayaka pe kombrier pe biso miso sope ba bikisaka bo moyena miso sope bayaka pe kombrier biso ndeko na biso Givenchy ayaka awa akutanga na mwana mwasi moko na kombo ya Gaël kokuta kuna mwa mwasi na Gaël ayebisi Gaël vérité alobi Gaël ndenge naza na lingi yo mais naza na mwasi na nga na poto naza na bana na ngai 4 soki kolinga nga ekozala yo soki po koboya nga ekozala yo balandi yersi rencontre ndeko na biso Gaël pe atombaki amoureuse envers papa Givenchy alobi te na lingi yo lingi ozala na mwasi na poto ozala na mwasi tenga na lingi yo balandi yersi rencontre Gaël azalaki mwana mwasi moko yande ko soutenir famille na ye azotanga na ye azoteka na ye biteka azo soutenir ba parents na ye balandi yersi rencontre Gaël ba ko vanda tamula na papa Givenchy alobi le ko vanda pa na bino il faut ngana zwela yo ndako na zwela ndako comme ça ngana komolo na saka la flat na komala la flat c'est mieux nazala et pas na yo soki na yuti poto na komi pa na yo to vivre biso mbale to zala bien balandi yersi rencontre kaka ndenge zalaka bino mo bino makama ndenge zalaka azweli ndako kozela zweli ndako pavandi mobile pa kinaka poto ayaka en tout cas balandi yersi rencontre ba wumena kina papa wana ba wumena ki basalaki plus de 6 ans ba wumena papa Givenchy pas sunga kaye pas futela kaye pe ndako alesa kaye basalaka bien balandi yersi rencontre et ko tomber papa Givenchy akufeli mwasi na poto mama bana na yewana akufi tango akufi balandi yersi rencontre abenga pe Gaël te eloko moko te Gaël a tel basora mobile abenga le mbale likakate asala bo likakate bi nzambi nanga mobile mta sokipa nanga futela ngandako siko na usuka ndenge ni garantie peso silanga en revivre ndenge ni vraiment le numéro de pe likakate balandi yersi rencontre papa Givenchy a présenté Gaël nanda kuna famille na bangote bino boyebi kizaki kama kimakangu moya ko bombo zaki zaki ba ko vivre kimakangu balandi yersi rencontre ba ko vanda Alexandra ka pire petit na yeka kama confier quartier explique que sali ce qui 5 mon bala benga kate moi ça benga le mon bala le kakate tango ayeko benga ate fona benga no le mera petit na o na yeba soki izandenge ni poli mi mera vie na ele kakate balandi yersi rencontre ayeko kuta ayeko sala à peine alors bila sala peine na benga na no petit na yena tuna ye balandi yersi rencontre maman Gaël akeko sala chamada o na chamada za na portugais na français ba benga ngo appel akei ko benga tanga bengi alo ndenge nini bien wana nani abingai Gaël o me Gaël ndeni bino mo ba petit ne basula kaka na basi ba vie na bango po bi pa ko lia na sima wana a me kula ngana benga ye ngana bengo mala mcho ndo to zabo to ana day bona day na kufi o mtakufi moi sa vie ya solo ayona benga le le kate habite via kutela ba premier belinga pe batenza la kité pour na ko luka yo na beki na kusula auto peut-être na ndako wana ko batenza eza kité peut-être au déplacer na msolo wana ndako wana ko yebate alpenda ozana raison na minute vraiment na sina zonga pa na biso na bongo za ndako sila mobala benga kanga ité et si là habiter tout ça na matanga matanga habiter matanga pena a pas ba vie ceux qui pena pena prêtre au kuya abi so ne ba mena senga te abi mena so ndenge nini mama ba ebi to za ka na ngai albi ça va na oyana pourquoi
bandi ici de rencontre papa Givenchy azalaki papa au famille maman Gaël ba yebaki malgré ça na moi c'est peut-être qui marié ba parents ba ndima ki mwana ba ele ba mobali marié na kati ya famille ba ndima ki peut asunga ka bango Gaël akina na famille na ye abetela ki famille na ye solo ki mobali nga kufeli mwasi il fallait mona maman bokilo ninga za kinsambe na ngaso lokumu lokola mwasi na kufeli le mwana na so kende poto mwana ngaso kende poto Gaël na ngai zala kimia lokola mwasi Givenchy kufi Givenchy lingaka yo le bilu mtokoza na poto bande ici de rencontre maman amona ki kaka auto la toujours ba bien matériel abi lokola mwasi na kufi ni wa ya mwasi wana isala ki mama kitoko pe elengi lokola émission na bino ici de rencontre et ça la cabino nzoka ndo ba biki ni wa et puis ça toujours passe maman asepela ki po ayeba ki mwana na elo azokota na kati ya libala wana mwana elobi Gaël akozala na poto balande ici rencontre ba maki famille mobimba na ba camarade ya Gaël na famille ya Gaël na papa Gaël na famille na maman Gaël ba mona so bakindaki kolela mwasi ya papa Givenchy loko la famille ya Givenchy ba yebiete kaka muteba ki plus petit ya Givenchy ba vandaki ba vandi bazotala ba cérémonie ezoleka makambo ezoleka balande ici rencontre matanga ici la kate ici balala ki wana pe bakundi ba yekozonga tant bazongi mobali ayeko benga tant bazonga ayeko benga petit na ndenge ninga bien neto sa kutwana me Gaël pour la me Gaël est passé ngai ndeni mikolebele bobenga nga lisusu te obwakisanga bona habité Gaël ozonga sina ngai ndé nazaza ni ba premier beleti moi sa kufi en tout cas na sepeli moi sina na art sali na yebiki ba bibiso na ndaku na ntinda ko so le côté na sepe na art okolelanga okolela mwasi nanga elongo na ngai merci vraiment Gaël nakosola na mbala sima numéro na ngozo leka to bengana balande ici rencontre maman Gaël azonga kitina ndako na famille na ya vanda kina ya zelaka mobali bakome bazele mobamba la biko déranger kana noté na sisa na makamna famille o apoto ndo solanga na yo ba yeko vanda moi sa patienter une année appelle yakate 2 ans appelle yakate soka benga zo ka répondre famille comme koloba ayeko vanda ayeko za coup de fil tana coup de fil ayo ki ba bengi babi petit mukala ya mobana na abengi alobi ndenge za atozana vie ayeme azokende boma abasokende boma ke dona biloko aye vie abinga na yebisa okezala kimia lokola ya oto kufela mwasi alingaka yo minga ko tikelo botutu te bandi ici rencontre okaka soki mwasi akufeli mobali akufeli mwasi akoluka mwasi moko ipareti aptikila yeso ki ndenge nini to okaka tout ce qui te bila bisote ndenge aflataki ndeko Gaël abike Gaël ngala za na boma na ye na kena boma na luka mwasi moko na tikele botutu comme ça lokola yo na ninga ko mingi jamais na ko tikela yo ba mal chance wana balandi ici de rencontre Gaël azalaka toujours na confiance en mobile na ye mobile pa kina boma nzoka ne balandi ici de rencontre mobile ninga kina ki boma kuna kina na mwasi bande kone ba yebisi balabike ndenge ozali bon Gaël azali mwana muke akoka ko supporter bana 4 wana te bande ici de rencontre mobali pas qui na bolingo pe ya mwasi moko la bimi akebenga Gaël ndenge noza bien na zoya so bengi Gaël na 10 Gaël comme na poko benga téléphone elekaka te apindi mobile obenga be na boma to sololi bongo songa na benga na poko téléphone elekaka te ndenge ni ayiko benga lisusu pe petit ne abi ngala bino mobile ko na boma mbo umeli boy ndenge zali wana ngape na ozo mutuka na yebi boma te na yebi loko moko te balande ici encore petit comme ko bina o te zala passe vie zala sala boy vie za musika vie sali boy bande ici rencontre téléphone petit et kati Gaël akei ko vendre ba parents na yebi papa ngana yebi boma te mais ngana za bolukela ngambonga ticket na ko tuna ko matina port na ko lukana tuna mobile ngana ko ba yebi aza mwana poto na tuna ko ba Givenchy comme ça ngai ba ko lakisa ngamba papa ngana ko yeba na mambo tika ngabo futela ngati ticket na kini ngana ko perdre mobile na ngai bote to umeli ngana eta mulai ngana ko perdre bote ko mosa na kufisa ke ka fa bala ngapa papa ngana kini na ye poto papa bi ezabongo vraiment zela zo lukela ngambonga ticket okende oza mwasa makasi okoma na boma kuna okobona kaka Givenchy balandi ici rencontre mama Gaël akoma na boma te ba futela kitikite mbonga tike monani akomi na boma kokoma komi na boma balandi ici rencontre mboka yebite mboka mupaya mboka oyo akoma nombala liboso akoma bengi numéro mobile ezoleka te
ayo ko benga numéro ya petit frère wana ya petit mbali na wana ya confiance numéro leki abina mini chonga na sala port awa nazo benga bino na za oh merde we boma abina ye pona mona ko mentir bana bino boya bozo ko sanga ka bobo lengi na ba vérité moi ça kufa 2 ans déjà yango ndenge papa je vais changer ça sala nga bonga la lingi na yeba yango mona na ndibino na boma awa pour ko zonga sikanga na temi libanda port abi oh mama Gaël fait le bien biso avant la musique là nzete comme déjà na kimpese tozo kende kishasa abi beaucoup na kimpese ngala kosuka ndenge nini ngala landi bino beaucoup na kimpese vraiment pona nini na yebise déjà da papa jivashiki ngala kolanda bino tete mina ko ba vanti te ngala baki na kolanda bino bale yersi rencontre mama Gaël azaki na monga tikete azaki na loko moko te avandi bolamu polaka te lokola soko mesana ko sala mutu bolamu lokola papa Serge le visionnaire mesana ko sala toujours bolamu mama Gaël pe asala bolamu moko azaka la camarade moko mi batanga ka na institut national des arts na ina osika mama na bino irsi rencontre auta ye ponjo wa mama Gaël atanga na institut national des arts ina azaki na muninga na ye moko abengi muninga na bino sana bomo ozana boma abi place ni expliquer abi savana na zamwa na boma natanga na ekotanga na ina poza ki institut national ndi na zongi awa na so ya kozo isiko za na ponga na ebubu malamu bana ndia irsi rencontre camarade na ye aya équipé aya kozo muninga tanga zo muninga na yebi na zani lo côté expliquer makambo nous sondai mobile na ngata ba réalité na komi nango bana ndia irsi rencontre camarade ne pe abomba ki na ndako ba vandi 2 jours 3 jours 3 jours expliquer mobile la s'aventurier mobile papa jivashi moi si na yo oki kasa na boma yo komi na kishasa ote ko donner bloko abengi yete eloko moko te muninga na yibisa bite mobile na s'aventurier na sana vie na awa sepeli na yo vie na sepeli na mono 3 jours awa alingi bozala na ye asape na moi c'était aibo vivre na ye abi nzambela ngai natika ki mama nga pe na kishasa ngala zala nga na famille pasi mobala décevoir ngai loko ba ninga déjà ba mesani ko koti déjà idée mabe abi vana na yo luka mwasi mobala na mususu waza aventurier mweta bengi yote uzana mbonga tikete abengi yote seka ki na mwasi balandi irsi rencontre kaka ndenge zalaka mama Gaël avandi ba yokutala mwana mobali wana mwana mbala asala kana douane abinga na sala na douane na lingiyo linginga bavandi ko vanda sel sous une semaine habité le quoi c'est une semaine il faut na zonga abi ozonga ngana obala yo abi obala na bila sepela na obala yo ça va ndeko zo kende boy zo numéro ba parents nga zo adresse na biso ya ndako kino kutana ba parents nga na sepeli na yo na on sala ba transfert en bongo ti na ko bala yo balande irsi rencontre mwana mwasi na Gaël mona ke lokola lisano azongi kishasa mbali pa pesi mbongo tango akei akomi na ndako pa na bango a rencontré ba parents na eli solo o mama baloko azaki mama moko azaki kutinga ba pied matériel mama lobi eza bongo bana potika ye awa bano kende ki boma ye pa ya abenga bisote tika ye asa suna boko te akoposa bo tutu bwa kisaye mobala mbongo yo bande irsi rencontre bili mobika kandenge salaka mobali wala pa boma lingi ko tika tante muke transfert na papa muke transfert na mama muke transfert na Gaël mama lobi mobali onande ko luka yeyo wala ngoli biso na pasi Gaël tika mobali wana poto asa aventurier tala mobali yeyo bande irsi rencontre mama Gaël pe mobali abinga ki abi kende pa ba parents na ngai kende ko lala sala 2 jours na tindelo mbongo sala ba provision kende ko ba parents na ngai pona yebisi bango na zobala balandi irsi rencontre mama Gaël asali o mobali na yebisaki bakutani na boma akei papa na ekotala bino le mobali nga atindeki nga na ekotala bino na bovu na fa na bino 2 jours na moni mikolangi ko kipona okepa mobali nga lisusu na boma tosala makamba libala balandi irsi rencontre famille wana belle famille o wana Gaël akindaki balingi pe Gaël babito sepeli na yo mwana biso lokwa to boteka mobali ye moko en tout cas moi so ala kisi biso ezali yo biso linga moi dans la catégorie ya boy problème ezali te bokena kende pa mobali na boma bobongisa libala na bino biso tozela mukana seki de pa parents comme ça boso mobali na ndingo bosala makambo na bino ya libala balandi irsi rencontre kaka ndenge za to sola na bino kande bolanda émission na bino o esala bino kitoko pe elengi na mwasa pembe na irsi kwilu o bolinga kamingi balandi na ngai Gaël ayo koma na boma tanga komi na boma basani makambo libala mobala lobi sava yo kendaka ngai lokwa libala za samedi ngana kolongwa jeudi na kolongwa jeudi na komi vendredi comme ça to sel libala so samedi pour to zonga
mobali wana pe akenda na Givenchy suite ebana te eloko moko te nini te akenda na ya benga pe Gaël te o ninga bana ke na boma ti lelo na zonga te Gaël pe a changé de destination bande yersi les rencontres ndenge zalaka Gaël pe azongi aye pe famille na ye mobali pa komaka te akomi atterrir na mboka asali libala balandi yersi les rencontres ezala ki pesa mbombo abo libala ya kafu lokola ya papa Serge Lutuma na mama Inanso o eningisa ki mokili libala pe ya papa wana ya boma na mama Gaël eningisa ki mokili fête ya kafu balandi yersi les rencontres tant basali libala fête salami dimanche lundi ba pemi mobala bi akotika mwasi na ete il faut bazonga baki nofana na boma po asabali mwasi na ye atika lisusu na nyongo te balandi yersi les rencontres kaka ndenge zalaka mama Gaël babali akei na ndaku na ye kokenda ke mobali pa vandi mobali pa kena na ye musala bavandi na bona ndaku na bona boma après 2 semaines mama Gaël ayoka téléphone sonné tango sona moni code poto allo wana Gaël ngai Gaël ngai ya Givenchy wapi Givenchy bosaninga Gaël mwasi na ngai bosaninga Givenchy ando ebisa bina minute na sa crédit mingi te na bengi ko ka na njili que nous soit belle bande yersi de rencontre belle les alliés eloko o soki batindelo mutuka foza na belle pour présenter que yende kolo mutuka abitilinga belle abina tindelo belle na njili que nous camarade na mutu na poto awaye na teyo inspectrice yo moko makamno surtout Gaël na koma kamso na tindelo mutuka prévia Lucivia mutuka mona tindelo bongo eza toyete Lucivia ya mutuka magia cher abi solo abi nsambe na ngai ngana osuka ndenge nini abi Givenchy makambo na yebisa penda ko maintenir ngo abi na sala salle douter na ko benga na poko na sala crédit na ko benga na poko o ki na tino déjà belle joli numéro mutala boy avant na njina quartier boy bokuta na ye abi sava na yoki bande yersi rencontre mama Gaël a vendu la chambre mobala zaki na musala abi nzambe nanga mwana mobala akina bataille belé mobala négligé ngai lelo komina na bali libala batinga pete na mosapi lelo ko mobala binga tindelinga mutuka nzambe nanga na kosala ndenge nini 380 volts na kosala ndenge ni courant makasi na kosala ndenge nini vraiment likambo oyo ekomeli ngai boye bande yersi rencontre ndiko na biso Gaël abengi mama na ina Kishasa mama tala boy mobala lobi boy apesa bongo mama osubuka na ndenge nini mwana mungala misuga osubuka na ndenge nini mobala chini mutuka mama il faut les deux côtés ou soutenir biso mama yo ko za kuna ngambo na zobeta bakopa na beda nzo tindelo belle makambu nyoso tu conseil le bana noko na yo c'est pas noko na minito na boma bande yersi les rencontres maman wana zaki maman moko mabe azaki maman ko tota mwana ni berrer il fallait ça la mutema madame lokola dona Monique po dona Monique sa maman o asangisa kabala maman o pesa ba conseil ça la kitoko pe elengi maman wana zaki ndeko tala babi matériel il faut ça mutema madame lokola maman bibita ntona asa mutema madame lokola maman madobi kembo yete ki babi matériel abi ça va mwana bi maman siko ba obenga na poko na sala nini abi poko soka bini problème ezate ndenge zali yo pseka mobali soka ye abi ko benga ba noko na psaka na poto abenga tini mutuka lokwanga na zana boma ape sana ofida osala biso makamo abi maman solo li bien moi pe akoti na politique ya maman na ye bande yersi rencontre kaka ndenge zalaka après mobali pa ko benga na poko ava benga mobali na uta musala ye akoche na mama na ye ko chakiye abi solo no ko abi ko to umela kite loko yobali ngale ba pressé no azana poto atindelinga mutuka a expliquer makama ndenge za abi problème c'était loko ngasa na ofida na ko dedoni makama se ko leka bien balande yersi les rencontres mobali wana ye ko benga na pokwa tanga ye ko benga na pokwa excuse bandeko la biso yersi les rencontres moi si Gaël a ABC mobile na bino kwa benga na ko sur la mopanzi mobile be problème c'est que no sur la ne bien on ko pesa makama so ba futa na ko fida na ko futa on a train na ko futa ba taxe makama so na ko yebisai bande yersi les rencontres mama Gaël akei akiko sola pembeni abandi ko yesa mobile ndenge benga ande na za awa na ministre na ko bombela yo te ndo salanga mabe na so vérité pour vérité sa force o libéraka na ministre nazana ndeko mobile mbala na ko bala ngai nazana boma ngana ko bombela ote mama na biso kutu na solo ne makambo mama so biki na lobake osana ko na biso po mobile osana mabete mobile ko pasa na no fida
maman Givenchy le bi oh mbona sala no fida abi asa no fida abi esa malamu kuseka na nuko la bino wana za libala ti wana mutu mboka ngani mna obala yo za mwasi na ngai nde na za awa limbisa ngai famille ba tsenga na erreur tina ndeko kuso na ina boma na ki bona za ki pa na boma na ki na mwasi wana azana poto na sina bengisi famille nga balobaki ke yo za mwana muke okoko la bana nga 4 été yango na telibate be na vandi na yo te be na lekisi esalinga pasi yango na baki tena tindolo mutuka oyo loko na bi courage na yo comme ça na benga yo oya okuma na circuit nga na bima na ko zwa yo po famille nga balinga ki yo te moi so pe na so gwenta na ete na so sepela na ete na linga na zalaka na yo yango na tindolo mutuka loko mama biko beza noko ezapi malamu to ndo sola ndo bengo nyoso to abi benga mako benga ngana butu te po ata yo moko noko po mona ngo sispe na butu abi bali sana kana yo ngala ko sola ndo benga po za mwasi na nganga na lingi yo il faut ngala sa village muta boma bo lingi ete banja yirsi rencontre mama pe atindi belle yakate eye ndeko na biso Gaël asali bakamno surtout na kati ya port afuti ba ona tra afuti makambo nyoso nini zalaka abimisi mutuka ateki mutuka sudwan tango ateki mutuka abane de ko bisa mama abi mama moli libala oyo ndeko biso Gaël ndo seda mama na ye abi mama moli libala oyo mobile banana ina zo bota te mobile ndinga ta liaka na butu biloko liaka na butu na yebi te mama zo tinda ka mwana vanda na libala kaka atozo bota te mobile tana na bana lobaki mama na lobaki ngana mona bango tinga zo bota te ngana vanda kana libala oyo ngapina na boti na bo jeunesse ngana boti te mabi fanda ka kuna mbongo izaka kuna mama tonga atobo troke na bana wapi yo fanda kana libala malamu mwana tanga teki mutuka ebisi mama na ye abi mama mwana na kwa teki mutuka o na ofana suna mboko tena zubo malibala o ngala kenela nga Givenchy lui au kene kozwanga na Turquie mabisoba o malibala pona nini kuna mobala sala mbongo na putu mobala sala mbongo yuko malibala pona nini na lingite mbongo mutuka na tinga ngo awa ko tindela na ko tinga ngo anga ko tena agence awa so mobala na moni yako ko ba problème biki noko baki ko sa noko saka sa ndeko na nga tinda mbongo awa comme ça ngala ko tela mobala na Givenchy na agence bande yirsi rencontre ndeko na biso pe Gaël ayoka kili ba parana ye balobaki azumbonga bato ya Givenchy atie na agence kota tie na agence wana bana yirsi encore na tindeli mama na tindelo mbongo o tie la Givenchy ngala tikali ala ngoli mikena nga na tikali aw balandi yirsi rencontre kaka ndenge ezalaka azumbongo wana atieli mama na ye kutia atieli mama mobile pa sala ki tout mobile sana kacha douane lokola yebaki ke biloko o ezali ya noko na ye ayebi ke biloko o ezali ya bokilo na ye en tout cas mwana mobali wana asalaki yango na motema molamu asalaki na motema malamu asalaki tout pote biloko wana mutuka wana eteka manuki bandi yirsi rencontre mobali wana oyo ayebaki ke wana bokilo na ye ayebaki ke o wana azali abande kwa yirsi rencontre ya ayebaki ke wana azabo kilo na ye ayebaki ke ndenga azali bongo azana kati ya douane asalaki le plus vite possible pote ateka mutuka bokilo na ye pote bazo mbongo batinda mwasa kosa ke siko tini mbongo mutuka na mbongo mutuka msusu ko ya tokoteka yango balande yirsi rencontre mobala na boma asalaki tuka yeda ki bango biso mutuka na po ateki bazimbongo bapesi mama ya Gaël mama ya Gaël azumbongo wana alie yango mbongo ya bato mutuka ya Givenchy tindaki na poto mama Gaël alie yango akoli alie yango Gaël soka tuni mama ndeni ngana zoya lobby na zoya ngabo mama ngana zobona clé tena libala o mama ngana libala o zo simba te mobali na butu aliaka o fanda kaka kuna ngana sina no china mobali na mbongo fanda kaka kuna Gaël abiteko wumela ko pula ngafona na sobo malanga libala o bande yirsi rencontre Gaël ndenka kezalaka aisi mobali na yabi angalo kwa ezo simba tenga la kicha comme ça yo po oya kolanda ngato sa no traitement pour na makambo ya mobali lokwa lingai mwasi na ye ataki na modernité abi problème ezate Gaël kita kishasa ngala zo ya kolanda to kutuna ba docteur ya solo po atokutuna ba docteur no surtout to sali ba kam no surtout ezo simba te to sali hydro to sali makamno to zo zemite le ko zo zemite singa toke na kishasa na bokoko ngala zo landa yo mobala zisu mbongo apesi mama Gaël pe akiti kishasa ndora ni mama Gaël akina makamno za ko bomba na mutema balanje yirsi rencontre kaka nena bete la bino bali solo la bino kaka ninge sala bino kitoko pe elengi mama Gaël pe atterrir akiti na kishasa tanga komi na kishasa bakuta ina mama mobala ya essaye de mobala kuna Givenchy na teki mutuka Givenchy banda ko benga Gaël ndoni mbongo chelingate ndeno chelingate
akomi kuna isi mama ndenge niti lo mbongo ta jiveshi otete mama mela sana mbongo opesa jiveshi te ngai jiveshi ngaka mono mwana musala na ye loko za courageuse ya ngati ne ko mutuka opo otekela ye ngana sina laki déjà mbona somba marchandise na zo voyager na zo kende Chine abi mama pour ni usalinga boy mama ngala micho ne na zongi libala ona ovanda lisuku na tengana ye na pona na kaita kingo chini mbongo jiveshi tine ngaso mutuka ngala luka moya ko bima ngala kende mama pona ni osali boy balandia Yersil rencontre kaka ndenge ezalaka mama lobi ngala mbongo kopesa te nde la za awa na sina soma marchandise na zo kende mobala lobi mobala zeli mbongo Gaël moni moya koloba te Gaël lobi mama nde nazali awa mbongo na pesa ki mama na ngai mwana kuta malamu abombi mama na ye abiso na bike mama na ngam tali mbongo ekoluka ba problème abi na pesa maratre na ngai maratre azali mama moboko na ngai nde na pesa ki mbongo wana po atira na agence de ko ngaza ki na boma ni mwana ki ba repa ba ki ba na Kishasa nde na pesa ki mama moboko na nga atira mbongo kuna mwasa papa mama leki na nga atira kuna mama leka kimi na mbongo mobala bisia mama zo bisangai mbona nga pasi na futu na so mutuka na tina mai na futu douane na sema makambo bele yozo bisanga makambo oke mama leki na alie mbongo mama leki na kimna mbongo nanga Gaël s'est préparé nga na zo funu na service Interpol na zo funu na service Interpol ko samba nga na yo ndenge na za awa okopesa nga mbongo pesa nga explication te na tinda ki mutuka na kombo na yo na tinda ki makambo na kombo na yo na tinda ki pa mama leki na yo te balandi Yersil rencontre et puis si passe Gaël albi mobile na épée azoya mobile na palbi azoyi mobile na ya bomo abalaki azoya pour passer sa examen mobile wana pa bazoya ba afunda ba samba pour la makambo ya mbongo na ya mutuka balandi Yersil rencontre mama Gaël albi asala nini alo ba vérité que maman na ya mutu azwaki ou bien asala nini pote mobile wana ayebike mama wana mobala yebike mobala boma bike wana za noko na ye siko mobala boma azo ba sala sa examen mobala poto pe jivenchi azo ya po afunda mwasi na Gaël pona makamba mutuka na ye balande Yersil rencontre le coin lobaki nazali ngai mon côté nazaki na giron makasi les grands gérants ira chomba asko ira chomba asko na kati ya Luanda azali gérant makasi ya nganda mama Monique ya dona Monique nazanga mon côté nazana ye yangwana papa na biso apesa biso conseil na likambo ekomeli mama Gaël mobali na ya boma azoya mobala poto po azoya kufunda mama alimbonga mutuka mobali aboma bi wana bokilo na ye ekosuka ndenge nini mama Gaël atuni asala nini aloba vérité et pas mobali na ye ke wana sa mobali manda ko vivre na ekala ou bien aloba ke mama na ye aloba mama na abomba ki mama na ye aloba siko vérité ke mama na ye mutali mbongo wana ou bien aloba nini ya mwa vana pesa micro na biso et pas invité na biso papa na biso invité ayoka siko conseil ni akopesa na bana basi na ba parents o basala kala bana na bango boy o bozo bana bango erreur conseil ni akopesa na mato ya mama Gaël pour mama Gaël ayoka pour na micho mama Gaël moto maneza moto akima ou bien sala nini ou bien loba nini yango wana na zu micro na biso ya molia batao matadora na pesa papa na biso o ata invité na biso mokolo lelo. Merci maman Exil lisolo kitoko to siko yoka mama Gaël conseil o penza epai na ngana ko loba lokola mama o yazali mama social mama Monique o asangisi boyebi to lobia to loba mingi pona ngani ko représenter mama Monique ezala motindo moko conseil ko pesa pa na bato mingi bali ko sala vie appréciée bato mususu bazalaki awa même na nzila musala mingi babibisi misala bango na vie appréciée mama Gaël amona ki ete tam mususu ni bala poto na ko attend po beti da 2 ans 3 ans mais ayeba ki lobi na yango te mais amona ki pe libala ona koza mbongo moza présent tam si on ko simba mais na tang muke esimbi te akomi na choix ya mabe likola conseil ya mama na ye mabe na nikolo bana bino bazali kolanda mama Exil na tang oyo ete bino surtout ba mama po oyo ezali moi ba mama moi ni ko sila lokola ba mama boye ba nini boko pesa conseil bino malamu epa ya bana na bino boza la pena bato oyo bakoza ba conseil malamu makasi ezalaka soko yiko pesa conseil na mwana na bana bo mwana ko za malamu mais soko pesi conseil malamu te biso ne ba boti to liko bebisa bana moboti lokola mama conseil malamu te na suka na yango tala lelo mwana akomi na pasi est-ce que mobala poto J26 soka ye ya kozala ndenge nini
akozala problème nini po akofunda ye mobali ope ya boma soki ayebi ke azalaki na mobali mosusu ekozala ndenge nini ntango soko nabikisa mwasi na ngai nalimbisa ye to nasala nini akomi na problème makasi mais yo ozali kolanda mama exil na ntango oyo conseil malamu ata mpona mama Gaël te mais pa bana na yo bazali na ndako na mwa oyo ya basi yo yeba kopesa conseil na bana na yo batambola nzela malamu. Merci balandi nyonso ya IRC rencontre boyoki conseil aux élèves papa na biso gérant ou azali moko irachoma na kati ya Luanda na nganda mama Monique o apesi conseil pour ezapé moi de la femme moi yango comme ko sila tutika na 3 jours pour moi na biso esila bandi IRC rencontre mama o azali mama Moboti apesaka mwana toujours conseil malamu po tozoke na kokola lobi ki mobange na biso kozala ndenge nini soko bongisi fitika bana na yo te e bongo lobi kozala boni yo landi ba bien matériel mama Oboti Gaël mapana olandi ba ozolanda ba bien matériel lelo tosuki wapi mobali ya poto jiveshi azo ya kofunda yo mobali oyo bakaza ki noko ya mwana ye wana pe azo ko sasa ba examen pour ça na besoin moi na abala ki officiellement siko mama oche mwana na ovina ye wapi soki mobali ane okene la police soki mobali akene la police est-ce que comment sous mwana wana et bon ce que ce mobali wana selon ngai mama IRC rencontre soki le mobali ane pe aye à mettre makamwana en justice o abala ki mwana officiellement o ko perdre mwana na yo ou bien ko gagner mwana na yo bande IRC rencontre o to sala na bino émission o bolinga ke émission na bino mingi en tout cas tant que ngai mama IRC rencontre naza ko pesa conseil likamba boy vraiment ce que komelo amela bien na babi guichet unique na kata São Paulo o akanga masolo ya lisivia likamba boy vraiment ekozala bien pona yo vraiment est-ce yo pena pena ndaku na yo o sala kama boy Mireille Ngundu o sala kama boy vraiment ta yo moko makamba boy ko sepe anango makamba boy ladi voana ekomela yo conseil no pesa pona mwana na yo vraiment mama Moboti mama Nancy makamba boy ekomela yo vraiment oko sepe anango mama Moboti wabenge mama moi de la femme mama penja babi femme ça je crois la mulia bata do basa makasi to tonda ni wana mama bita to za wana mama madobi kembo mama na ngai lobela ngana nous vraiment makamba boy vraiment mezalaka mama Moboti o sangisa bana na yo o sangisa mono pesa ba conseil mana pour mona ko soutenir yo o lingaka ba bien matériel siko ba bien matériel ete ya yo ete ma comme ko beni mwana na yo bani surtout ya IRC rencontre et pesi pasi nazo zela ba conseil na bino ndo komela ngai ndo komana YouTube ndo na Facebook ndo ko bino Gaël azozela akokima ou bien aloba vérité que maman na mutele ki mbongo wana ou bien aibisa mobali wa bale officiellement aibisa wana zaki mobali na ngai azaki noko na ngai te bandi ya IRC rencontre bino nde boye makama ndenge zalaka ba nyonso IRC rencontre zo zela kaka ba suggestion na bino ba conseil na bino bokomela kangai na zo zelango vraiment na chaîne na bino moleo batado obolinga kamingi ya le visionnaire le Serge Lutumba na émission na ki toko esala kabino elenga moi sa pembe IRC rencontre moi sa mayele mutu ya sage 48 mémoire yango wana bande IRC rencontre na zongisi micro na biso moleo batado micro na biso IRC rencontre et pas papa na biso auto emba ki le invité na biso makasi les irachoma les gérants makasi o akagi kwenti kwena Luanda na nganda Monique nazongisele papa soko za na maloba ya koloba pe na bato akopesa mbote nazongisi micro papa na biso gérant maloba nga ya suka na ninko remercier liboso yemoko grand prêtre mère o ayebani passage obligé o babengi mama ya masolo o bato babenga katango yonso babi mama social muta yebi komba social te azana kata Luanda te mama social ayebani yende mama Monique o asangisi azana biloko ebele azana hotel azana discothèque azana bar ezali partout na palanka na kamama bisika minto ali kofungola donc eza deux fois te na pesi pe na merci mingi na pesi pe baninga tozali kosala bango o bali na ensemble na biso les grands motoristes Francis bat baebe muntu ma ye deux fois te to pesi mbote to pesi les grands prêtres lebo pesi mao to pesi bandeko nyonso liko travailler na bango ba maître Serge ba maître na bali na biso ba maître bali musika me bali tout na biso ba maître États-Unis bango nyonso penda lo sako o ezali penda mokolo kitoko wapi mama Monique alingaki ete ne sika oyo to yamba mama exil na kati na ndako na biso awa na nganda Monique awa na Luanda sito ezali représenter ne sika oyo na Marti. Merci balande IRC rencontre bino bokutana na le grand gérant
o asimbi masolo ngana mama Monique na Luanda ya wana benele bino na liboso na biso émission na biki soko za mwana Luanda solo il faut kutana mama Monique dona Monique il faut kutana soko kutana te soko za mwana Luanda te soko za ba province mwana Luanda solo kutana na dona mama moko malamu o mama mutema boboto o no so ayambaka mutu nyonso tu abi la porte est ouverte pour na mutu nyonso tu papa na biso Gérard merci mingi na ndenge aussi comme invitation na biso merci na ndenge aussi ko répondre biso mais papa nangai balandi nyonso irsi rencontre balandi bayoki ndenge olobi babito za na marti mingi bayebi marti te mingi bayebi mama Monique te mingi bayebi te pona kozwa bino précisément il faut préciser to kozwa bino wapi au pesi numéro na bino contact pour le hôtel ezali ba flat ezali il faut préciser bien esikani ato za na cadre na biso esika to zali eza place nini au pesi numéro de téléphone muto ko linga aluka bino pour la manifestation pour ba fête pour makambe belé yo pesa nyonso to po bato bazali bata ko landa biso bandeko bazonda irsi les rencontres ba yeba bato ko za na fête akoza na posa ya ko sala boom akomona bino place nini papa na biso lobela biso micro na biso awa tozali na marque de Kifangondo toali na 12e rue numéro 86 soko tuni kaka nganda Monique ebani na moto azali koya na aéroport so kiti a partir aéroport tuni nganda Monique référence ezali moto auti São Paulo o kita kaka na triangle ya Jinka awa ebani otuni nganda Monique o kiti okomi mbala moko référence ezali yango na 12e rue numéro 86 toali na contact oyo kozwa ye moko tamso do na Monica oyo babengi mama social ezali 923 46 96 39 na répéter 923 46 96 39 yende ezali numéro personnel à Dona Monica soko lingo zo appelle numéro na ngai ezali 938 74 41 99 numéro ya Dona Monica okozwa yango na 923 46 96 39 ou 12 numéro 86 na bayo ya Marti de Kifangondo na bale susu roi 12 na bato bali ko na biso na portugais roi 12 tamjaki na roi 12 numéro 86 no bairo de Marti de Kifangondo o balanda biso na français bali ko na émission mama ici na français to na 12e rue numéro 12 donc to na casa ndako to numéro ya 86 na bairo o ube quartier ya Marti ya Kifangondo numéro contact pour la kozwa mama Monique ezali 923 46 96 39 923 46 96 39 to olikozwa le gérant principal ezali 938 74 41 99 awa ngana Monique okomona makambo nyonso ezali malamu okuta na biloko ezali kolala ya kitoko ba chambre o ezali ya kitoko okuta na bar mo kutu ya kolobela te okuta discothèque mo ya makasi pe awa to ali na kati ya VIP je crois que bokomona o ezali VIP eloko makasi na kata Luanda o mama Monique sali bokomona yango référence olali na chambre avec Kiti avec Mati yo ezali komona yango référence kaka ne sika moko ngana mama Monique mama social place ebani na monde entier. Merci papa nangai les grands gérants balandio c'est ici les rencontres bino moko boyoki bino moko bomoni botuninga o mama exito kozozo wapi mama Monique soko ngozo yoki ya ba référence nyoso tout ezali pa ya papa gérant bokomona mama Monique à live et ko sala bino pe kitoko pe elengi pona sito kitoko to vandi et c'est pas mama Monique eza nulle part ailleurs soko ngomona mama Monique à live okoya la marche okomona mama Monique ayebana aza mama o ayebana prochainement bokomona mama Monique nene ebsebino bandeli azalaki asa éprouvé akufeli moko oyo aye oyo ezaki cher mingi pa na ye yango mama Monique to yambete de tous les grands gérants ekufete po eza ndako na biso ndako masolo ernst bonomona mama Monique mama oyo atonda boboto mama oyo azali mama moko atolele lié azali kola ingela ifoto opesa tala te azali kola grand prêtre na ngai Didi Kinwani azali kola Pacho Panda azali kola lié bufutila soko betele porti akopesa yo akokanga motema te lokola dona na biso mama Monique azali balandi irsi les rencontres nazala kanga moko te nazala ba collaborateur nazala ba partenaire o ba soutenir émission na bino irsi les rencontres o bolela bana poto o bolela bana braza o bolela par-ci par-là nazala kanga moko te nazala ba partenaire na ngai ba partenaire lokola mama Biavanga mama Bikembo mama papa Vicky El Ozana o bazali papa o ba soutenir biso bazali lokola évangéliste Makuta ngui fweni o a soutenir émission irsi les rencontres nazali azali moko te azali bazali ebele lokola mama Bibi Tensiona
lokola mama bikembo motema papa Vicky El Ozana azali ye moko te baba soutenir émission mingi bazali lokola ingénieur o akanga masolo o akanga na Monique trois quanti ko ezali mususu te ezali lokola ingénieur na biso papa na biso ngiangi o aloba masolo ya courant awa 380 volts courant makasi na kati ya Luanda ezaye nulle part ailleurs o ngala na yebi yote ngala yebi kaka le grand ingénieur o akanga quanti ko na Marte o akanga quanti ko na Marte awa da ingénieur na biso kiange o azali papa na biso makasi apesa courant makasi na kati ya Luanda azali paye moko te na papa Francis o azali partenaire na ngai o soutenir la mission na ngai Irsile rencontre o asala ngo kitoko pe elengi papa Francis Dikando papa Francis o azali ingénieur na biso awa na mama Nicole Dikando na Paris na pesio mbote mama Nicole Dikando Irsile yeyo ndeko na o lela na pesio mbuba gros bisous pour vous soutenir émission na ngai vous allez tellement trop na pesi mbote na libota na ngai na pesi mbote na mon chief jamais na bosana jamais errata babi yende leader à masolo le visionnaire na ngai Lutumba Serge babi mwana mukela makambo na yende chef na nga réalisateur na nga respect na papa na ngai yende mtosala Irsile rencontre azala na pesi mbote na libota na mama Nancy na molonga na Inansi Nancy leader à ba mama talaka mo ba mezo sila pesi ba gros bisous na bosse te na Saint Paul Mobimba Pacho Majinga Irsile pesi mbote shuna Shuna 2 Irsile lela bino fort na pesi bino mbote boza tellement trop na pesi mbote mingi na bana na ngai na pesi mbote mingi na mwana na nga spray ya nzamba pambola yo na examen d'état no sala année o nzambe na nga a visiter na pesi école Mobimba osika mwana nga tangaka keta kimazima kanda na kata kwanza na pesi mbote na pesi dede na pesi madame na pesi promo na pesi bana nyonso tu mbote donc yala mama alela yo mingi na pesi mabini mama bile zonga respect eleki nyonso mwana atosaka ye wana liaka mingi